deuxième saison bandeko mokili ya ba indien ememi liboma epa ya bana basi pe bana mibali. Oh bandeko mokili yango moto nyonso alinga bina pe alata lokola bendien. Me bandeko awa lisolo ya nani ebuka. Oh yepe moto yango alanga nzembo azwa lindanda ebuka nkunga asala pe orchestre na ye moko abetaka solo ebuka muzika. Hey nzoka yepa belelaka masolo oyo esalaka mitema ya bana basi malamu mpona yebiki na ntango oyo azwi inspiration na zamba mpo mokolo alekaka akendaka chasse asuka na nzela mongongo mwana mwasi ebenda ye mwana mwasi yango mpe abetaka miziki ya bendien akutanaka na Kasarachi banda wana ye mpe mokili eshanja azonga na ndako ye mpe azwa nzenze azwa lindanda abandi kobeta mondule mama azalaki wana talaka mpe ningisaka moto natuni soki mokili ya lelo apart miziki moto akozala jeune te ou soit apart miziki moto akosepela te. Eza bagu na ye encore mwana mwasi soki asayoki lisolo bolingo na mondule lisolo ngo ebendaka mwasi pete mibale na nsima bangwana baza kotala star ya lelo star ya mboka mama azalaki wana talaka mpe ningisaka moto akamwe nzoka mwana mobali ntango abeta mondule misusu na nsima bakweyaka mikalikali asutuki mibale baza wana ikitoko miziki yango bien esala ba melodie esala ba genre nabaki te nabengisaki bino na ndako na ngai nabengisi bino awo bolingi nini yango ebuka nga osokangela boye poni ko ebongo mpona mona yo mpena bolingo na nga moko vraiment fo invitation nzoka mwana mobali bakrakaka ye mpe bakoto oyo esi nakebi so mbalebele sika kosela nga makambo liboma boyeko yanga na yo egal 0 eloko eza te eloko ekoya pete eloko ekosalama pete nabinga na yo egal 0 ti wapi na oyebisa yo makambo oko okotona motu na yo ndenge nini bayebisa yo ndenge nini ebuka yaka ebuka yaka nsoka azalaka mpe na bana basi oyo bakrakaka ye balela ye mpo na bagenre na ye kua babogare na ye na batendance na ye encore pa beta mondule yango bana basi bazotanda molongo Dorothy yaka toke na biso bangwana batambola bazwi réponse akanda ye na tour na ye alekaka na nzela zamba mwana mwasi moko abendaka ye na mongongo bino minene boye bobende na nini epai ya Kasarachi bapaya na masanga bandeko bakulutu bomona bokomi te botimbeli te papa bandi koseka ayambi bapaya mwana mobali komono nani Romanos mwana na ngai Romanos osalaka nini na vie bon naza importateur naza na importation ya biloko eyaka na ba conteneur na tekaka ok ça c'est bien papa no awa alobelaki nga penza eloko nino yeli awo oyeko luka kobala mwana nga mwasi eza bongo papa na sepeli malamu tata beti deja masolo boze na benga mwana ngai Kasarachi papa masolongo bandaka boy ba père baliaka corruption bangu comme les indiens ye wana tango aleka bon oyo moninga na ngai ye ayena mwana ya mobali Romanos alobi ete mwana mobali oyo alingi kobala yo yo okomi kizengi toni osaka liboma na peso leso tala ndenge babandaka mwasi ezaka boye te beta lisolo na mwana mwasi zwa motema mwasi avant oye na masanga oyo kasi okosonga na pete amarati kamarati Kasarachi papa tika ngai naboyi papa bandeko bakozonga moto na se bakopa ngo nyonso na mai nzoka bashwa na baguna yo papa eza ya ye te makambo oyo naloba 5e fois yango mobali azoya ozolinga kobala te combien de fois ozolinga ofikisanga na miso bato boyelika nini oridiculize nga na yo kasoni Kasarachi yo Kasarachi
omoni makambo sali nzoka 5 fois 5e fois yango oyo aboyi mibali nyonso bayaka mpo na mabala. Mwana mwasi yebela asho ekendaka mpe nsima te. Chance mpe ya mwasi na libala egeyaka mbala moko. Kasarachi oyebi nalamusi yo na butu ya lelo parce que eza na likambo ya sérieux mpenza nalingi nalobela yo. Oyebi ndenge ozomona osokomi mwasi mpe okoli. Oyebi avenir na yo ekomi siko susi mpo na nga lelo. Nayebi olingaka musique olingi style bendien mais balobi tike fi na yo etikalaka wana etikala bongo. Papa nalingi na pose oka question moko. Vas-y loba elingo loba nini? Mutu alingi musique to mutu alingi mabina aza susu utile te na vie akomi pamba ya mibale nini nango salami papa ozaki derrière ngai obande kondima mabina tina zo siyemba mais na mbala moko changer papa ozolinga su makambango te. Bon na yini nanga misiki te eloko na yini esande yo ozokende mboka mobimba kotambola oza komimona lokola DS ya soki wapi ya end oyo eza end oyo na tango nazaka papa na yo pe na yebele kwa malamu pona yo siko ndeni nolobi nini apene na ngeza mabe na a carrière ya musique na sila lobi clair na makambo oyo nali kozonga te. Bonne nuit papa. Tata sa pesa position monde na yo ya décodeur ba série télévisée awate eloko ekabuli tata na mwana yango oyo eloko tata zoboya yango penze eloko mwana zolinga akenda na nzela zamba chasser akweka mikalikali oyo nani ebuka kuta kokaka te aresistaka te alengaka na mabina ya bendien surtout na loketo ya Kasarachi po loketo wana ebomaka ye. Tala loketo ndenge esalaka ye abuka na moke ebukaka ye mipanzi. Un chasseur atiki ebwele abwakisi mitambu atiki mboloko abosani nzela basimbiliki abosani kolanda mpukwa zamba sima kaka na mongongo eza kobenda ye na elatele eza kobenda ye na babote eza kobenda mwana mobali ye kosuka wapi esika ebuka penza za ko se retrouver parfois ça nango baguna ye ebuka parfois lukaka mwasi akokani na bendien regarde batala nini elongi mabine katani ya badokima mais c'est là non yoko bien ndengeni ozola na ngapani mongongo na onde bendi ngai oyebi atena musika na koyaka kaka kokamwa te. You saved me from the bad boys. Obikisaki ngai bujura na bakuluna elobite ke no banda wana obanda ko déranger ngai ozola na ngapani olanda ngapani omoni te ke eza pe risque yo tambola yo moko na kata zamba boye eloko mabeko kiko yela yo non tala naza contre maloba na yo eza pe dangereux te awa na poni eloko nga na lingina zala pe esprit na nga ekokamba nga jamais sika danger zali exactement siko lingini mpo na ngai na lingina za moninga na yo yango kakisili nazalaka moninga na yo moninga ngo ya ndenge nini ya mwasi na mobali moninga ngo ya masolo kaka mbano ebuka azanga te banzela wana akomo kende chaque jour nzela wana posoka kei amone kela mwa bien amona mwasa kitoko kuna etikali lokola bandoto ebuka butu elekaka te soki amoni elongi na ye te ezala na bandoto ayaka kaka azangaka te. En tout cas chasseur oyo azongi na ye na ebwele te na ndako azongi na ye maboko pamba me motema etondi na esengo mponge kateni bala moko asutuki azomona Kasarachi amoni mwasi oyo asalama na coutrement ya bendien
mabina na yembeli ya ba indien na butu wana lisusu mama bimi po mama samoni makambo ebandela mimba lebele kaka na butu akuta mwana na libanda ebuka Now come and sleep. Oh? Mwana nga yaka kolala ko Worrying yourself. tika komitia susi ebele boy Rabia, mwana yaka Kunito, yakolala Monica doesn't like it. Oh? ere ko mo mosika mwana yakolala eloko ezangi ezalikamba motema. Now come inside. Oh? C'est comme ça zozanga présence ya Kasarachi la femme indienne. Ah, ekufeleka na motema keba motema eza sanduku te motema kotonde ekovimba na basantima. Now come inside. Oh? Yaka ko mwana nga yaka na ndako. Hey. Ah, lisolo ya ebuka bakutani mbabeti masolo ya bendien na mwana mobali na mwana mwasi akutrema ya bendien bangwana bazosala sikoyo démonstration babanda ba clip tolo bakoboni bango mibale miziki babetaka ekokani mbala oyo bakutani sikoyo babini pe eloko moko bayembi eloko moko, c'est-à-dire mitema parfois ekutani po mitema soki ekutani ezalaka na mwa basine oyo eza bilembo ya nzela moko, motema moko pe sentiment moko. Ebuka na Kasarachi tala 4 danseuses na sima loyembo ya bendien loketo ezobina comme chez les indiens. Ah, oyo likambo bandeko mikolo yo, c'est vrai bato nyonso décodeur ekomi kaka série télévisée, mais nazoka mona bato moindo bamikomisi ba indien ya bango bozwaka mbangu bolati lokola bango. Nazotuna kaka ndenge nini indien aboyi kolata zebola ya bino bato moindo. Est-ce que opesa indien mayaka ya mboka indien alata pona nini ya bango yaka mbangu ya bino bazwaka te? Kasi mundele palata zebola to ndimati to modele palamba kwanga to ndima. Voilà histoire. Nzoka soki miteme kutani yango kosala ete bayemba loyembo moko nayebite soki ezaka bolingwa bendie mutekendaka na ba dimension boye. Est-ce que bendie ka bayebi love ou bien bolingwa bendie mutesimbaka po ba tendresse na ba mélodie ba memela makambango. Tolo baba to mundu bolingwa simandako metala ya bendien balingaka na mélodie na ba charme ya loyembo bayebi kosala caresse mitema. Ah, oyo ebuka na Kasarachi ebandi bien yango nazotuna bakutani totozela nanu. Est-ce que eza bandoto nanu ba vision ba makanisi nanu to ekomi kaka réalité? Est-ce que ya solo totozela nanu? Oyo masolo kitoko bandeko tolanda na kati ya IC Network. IC Network alobi po na plaisir na yo tala bilili. C'est reparti tozolanda bongo. Monde ya ba indien mokili yango bandeko lokola na vaidei. Et voilà, deuxième saison avec Didier Parfait Ndimbola, sans défaut, sans tâche, ni correction, zéro faute.
Est-ce que yo ndeko soki balobi babandela mokili oyo yo koloba kaka ozala indien o indienne tozala nani po makambo ezopesa bamisusu mwa elengi moko boye. Ekomi masolo ya mindule mabina na elateli kasara chitango alzolota to comprendre akutanaka na mwana mobali na zamba nzoka bakoto yo pe elongi yango ezongeli ye. Oh, mwana mwasi tika basambla seke likambo moko ya bien ekobanda pe olandeli kaka toyebeli kaka ti mwana mwasi pe ayoki mwa basentima pombala mibale soki misato amoni elongi ya mwana mobali landa me neto nano bandeko na ngai eloko nini yasa nango nga nazangi namoni te siko nini nango po alataka bilamba bendie pembe wana aza nango to nini tai aza nango yango na nga naza nango te bilamba neko misekele lokola ndoki yango yo vraiment ozolala ozolota milobela mpe baverité yo oyokoloba nini tika balobelo vérité pozo kanisa yo za danger tala eboka lingi yo te tala nalobi tala motoyi tala mwana mwasi oyo olikoba nini bozo bani ozoloba nini moto oyo vraiment fo alobelo vérité ezaka ngai tala aza master na biso toyebise vérité monene boyeko yo oza na taille te na bolingo boni boyeko ozoloba nga boye nga naza na taille te na bolingo yama nazala lokola yo kauka nyama lungwa nzambe apesi nga nzoto na boya nayebisaki okende mwana mwasi aza caméléon abalukaka kobanga na yo te azaka na zuwa te mpo yo bazobetelo masolo ya ebuka ye nde azoka na ebuka yanga nazozwa ye te nga natie motu na ngai azotianga bakale boni boyeko nzoka mwana mobali aza na basi bazokrake ye ai bazobeta pe lisolo ya ebuka namoni ye aleki na nzela tala mbala moko vie na biso deuxième regard mama azalaki mosika te azotala mobali na ye mpaka kwei mayanga azotala beauté indienne alobi lelo comme les indiens ekolongola mibali mpenza na fidélité bakokoma bainfidèle mabale ekokoma na danger yango masa vraiment oza mabe okomi kokosa mama na yo ti bapesi yo punition ma copine nani na mboka oyo ayebi te ke non Dorothée wana za penza likunya monene leki ye atuli akomi olobela bato n'importe quoi nayeba atakanisaka ye nani akokanisa nini na mitunaka vraimen azaka na miroire na ndako na bango atalaka kitalatala te monene wana ne elongi mabe wana en tout cas soki ayebaki yango nde dérange ya bato na mboko te aza elongi mabawa tala monene tala mwindu oyo mpenza aza na kalikila mibali te nebi ke soki alali pongi abendaka bangozi na se apongi ngogogo basambwisa mwana mwasi moko babenga Michelin na mboka maîtresse indienne na ye la danse indienne yoka epeseli mbote ya bendie alors bana basi esengo ebele boye bokotisanga mpe na masolongo oyo esali bino bien boye kona yeba eza nini yo eza Dorothée monene tela ye Michelin azanga taille Julie alobi ke non soki alali pongi abendaka bangozi lokola soulard bidozer wana oyebi bayebisinga makambo oyo mama na bino asali yo esali nga mabe kobanga no te bazoya kaka ebele nini yango boye nini yango babengi yo nini yango tikai pardon tikai mwana mwasi oko tala amuta confiance te nga nafana na mboka oyo avant ye na papa na ye bazonga na mboka oyebi mwana mwasi oyo batindi awa na Dorothée aya kozwa formation mpo apelisa moto akende olobela ye mwana mwasi oyo alobi ke alinga mpe abina na biso me natali na misu bien nalobi ka alobi vérité azokosa te topesi quand même chance bayaka kaka bango nyonso balingi mabina bendien
bayaka maîtresse ye wana atangisa. Alors biso toke nano na place à répétition, toke to banda ba répétition. Molongo komi molai minerva di combien? Est-ce que ba futaka pe mbonga ba syllabis? Mbonga pratique ba pesaka. Bana basi na mboka ba krake penza bendien. Na mabina ne lateli. Oyebi tatoyo. Banda kaka balula kikingo atala beauté ya bendien. Mama salizuwa. Boni yo papoyo. Ozotela mwana mwasi ona ndenge nini? Ebani ndenge nini? Yangwana kaka sili. Tela na sekate. Pardon, na lobi nazo sekate na tomboki na siliki. Lobelanga. Mbala suka yo telanga na liso ndenge wana zaki mbula nini? Lobelanga yi. Siko poni kasi ozotela yi. Lobelanga vérité. Tela ozoso pe makamba ngo sérieux trop. Ozo kele mosika. Na lobi na ngai na ye mwana mwasi ngo na yebi ete. Na tela kika elateli na ye. Elateli? Tato, o sanji vérité. Olobi elateli? Yango ka otalaki. Tela papa, keba na yo. Nazo suspecté yo. Ko déplacer na noté, nazo tala yo. Zokande elateli na ngai lobelaka ngote. Zokande elateli ya batu ba jeune fille. O bazola telokola bendien. Bangonde siko bazokanga miso na yo. Yo lobelanga mbala suka osombelanga liputa na late zaki mkoni. Na late liputa na mbala suka mkoloni. Ya bango balata ozonlula. Yanga yo pesa kate. O pesa akutute. Mwana mukie kutu azoleka. Azana aja mwana na yo. O balule kingo kwa imikalikali. Ngai awa mikolo nyonso lula kangane lokote. Ba mama ba na raison. Nzoka ba papa babaye balembi maputa na mabaya ba mama balata mikolo nyonso balingi kaka akutrema ya bendie. Nzoke lateli yango bandeko yango ba vie mikolo ba okufa. Soki kaka kasara cheleki na nzela il faut vie moko balula kingo. Po lateli bendie zo sala. Obeke bazo ya pe bambangu. Bazo ya ba wele la pele à répétition. Bangwana batandi molongo. Dorothée ye yo na ngambo azape na bakoliti na ye. Azape na bana membre na ye. Ba fiti. Bangonde ba fiti na ye. Abandi suswe. Omoni makam na ye. Tela, na moko kutu iki wala ndi bango. Siko esalo pasi na nini? Malamu kutu wala ndabango. Na lobela kiokino. Mwana mwasi oyo aza traîtresse a trahir yo peseke confiance tala na ngambo akei namoleka pembe na biso ake kuna aya soso ate bo pesa ye tambo tika ye asali shwa na ye bino siko bozoka nge po ani ake na ngambo alingiti Samantha oza pona ngato contre nga naza pona mutu te naza pona batu nyonso na lobika vérité asa libre landa mutu alingi bono zolo baboyeko atiki master na biso obete na ngambo nde mouvement zali soza na susi na bango landa bango kolobanga tina landa awa to kuna nazo complete boni boza na zuwa bozolingi te malembe suka wana ozo ba nini ko zuwa ya nani ozo te biso nini ofongoli biblia wa yo ba bengana na ville kuna obete lisolo to yebite ozo ba nani wana ngolo ba naloba te vérité yango na ba bengana yo yepe bande kwa songa mboka babandi bafara basambusi yo babengana na ville olobate pona nini soki po yibaka soki pe kindumba oyibaka mobali ya bato Dorothy pa lobinga na za poalu kilo nanga nzoto misuni ya nzambe pesanga likabwa nzoto molongo molai na zamba répétition ya zamba bandeko bato balingi nini tala bana basi bayebi teke bakulu na baoleka mikolo bakotoi oyebi mwana mwasi na zamba soka kutena kulu na bakosale mabe bakoyoki se sonie heureusement ebuka bakote wana amoni siko bana basi ebele penza na radio na bango bakoyekola mabina bendie balobi lelo mabina na kati ya zamba dérangement toboyi moto ayate akata biso ba sentiment. Voilà leader abandi abandi ko pesa mateya mabina ya bendie mikolo mwana mwasi alingi kozanga ngote
yango na pekisi yo te ndeko landaka décoder o carte na nga Canal Plus esili po mikolo oyo série télévisée bendien baza danger na pekisi yo te me bilandalanda nyonso mpe balandaka te. 2, 3, 4. Now you do like this. 1, 2, 3. Répétition ebandi na nsima na bango nzoka mwana mobali ebuka azalaki wana aza kutala. Eloko moko kaka soki ebuka moni akomaka kiole ebuka alela na ye loketo ya Kasarachi amonaka loketo oyo mpenza nde silolo ebandi. Loketo ya Kasarachi ebomaka nango kaka moto wana azalaki wana bwaka kudei bango na répétition. Mwana mobali moko akoti spectacle na ye ofele sans mbongo sans masolo. Tala ye wana, tala akrake na ye mabina bendien comme les Indiens. Oyo répétition nanu malembe okomona bakoma pe bajogo alekomi pe lobi ba compétition na mboka nani akobina danse ya bendien ale bakomi koliela yango pe balar. Z World mokili yango ya ba indien. Ah, boye nde ezosala bango bien. Oyo akoti spectacle ofele na sima akoti match ofele lokola moto babengi ngembo adiembeli misu kaka ezosepela. Nzoka mabina ya ba indien moto nyonso azolela ngo fort nani akoboya. Ah, moto moindo aponi na ye kaka koma indien ebongo indien kuna apona koma nani ye po mbonda bangala pe kuna na ende betaka te to pe likembe ya baluba ebetaka nango te na ende. Boni mabina ebendie kaka bino bato moindo bolati yango. Oyo bandeko misala ba evre ba talent ya Kasarachi balobi la femme indienne balobi moto moindo na elateli ya ba indien lisolo landa tala Kasarachi mwana mwasi oyo kaka te bana basi babungi na mboka babungi nzela tina mibali na biso bakomi kopengwa na koso te azopengwisa mibali oyo biso na ba age na biso. Oyebi na yokaki raison yangwana mazekenta akomaki na nzela zotambola zoloba ye moko ezalaki makambo yango yangoyo akweki na velo
that little misu na ye ebandaki kotala kaka mwa ndoki ya moke ya mwasi oyo Kasarachi. Agnes, Eh, mama nièce nakamwe yo makambo ekomi boye this is true. soki ya solo penza We are in trouble. oyo lobeza bongo tozala ngambo We may end up losing our husband. toko perdre mibali na biso nyonso likolo ya mwana moke oyo na loketo na ye ekomi kopengusa mibali naloba so nini me nazokanisa eloko moko ya nièce Why not we bon report mpona nini te tofundi ye epai ya tata na ye the earlier the better for us. malamu tosala ngo mbango tolekisala te mbano Eliza, Eliza I don't think report nandimi te ke kofunda ye na papa ekosala bien a solution for us. ou bien kozala solution mpona likambo oyo to perdre mibali te nandimi te o bamama bayokani balingela ye bule Chika. ma yango chika loba nanu ngai libabe ya nini Say me. Samantha abandi kofinga ngai Dorothée ngai munene You're worrying yourself. ngai patapuf You just ngai Michelin yo pe kosidérange te Samantha aloba oyo alingi ye etali ye ye pasi leloko bafingaka ye tala soki na kangi Samantha mbalo nazwa ye akosambwa yango Dorothée benemi ebele boye ozala na moninga te bato nyonso mabe masolo na ye kaka boye oyo ameki ngai nakosukisa ye bakombo nyonso baninga bakoma benemi ya tala lisolo motuka pembeni etelemi batala kaka boye oyo nani e star ya mboka bastar baza ebele Don Dada le Jamaïcain na masana ye boni bino bana basi bopesela ngai journée mokolo eleki bien pepele Me? yo yebisanga nanu I'm fine. ndenge nini yoza bien naza bien bapetite oyo bozobanga oyo atelemi awa le grand Jamaïcain Don Dada oyebike naza awa Kingston bazolelanga Jamaïque mobimba bazozelanga bazozela mokili mobimba partout invitation naza na tante na servir bato nyonso boyebi Don Dada ye parce que na ntango oyo naolakisa bino ke star aza moko star oyo asepesaka mitema mpe matoi oyo asala carrière mpe azwa barecord abeta bango nyonso na barecord abeta bango nyonso na bakora abeta bango nyonso na batrofe na bamedaille na ministre oko oyo akotuna akovivre ngai concert eza na weekend mais siko na ntango toke wenze elimbisa biso ata nsima toya otala ota nsima kasi tomona yo o bapeti na ngai bokozwa retard po soki nakei molongo na nsima elandi bokokoka susu te naza la star la plus recherchée oyo alukaka ngai azwaka ngai na pasi audience na ngai ezalaka cher oyebi soki nayebi soki interview po bakaka journaliste apusana il faut des dollars efutama na miniti oyo bozwi interview ya bolafa mpenza tokoya kasi tomona yo tala dino pesela bango tala bos occasion oyo pamba ta baye baluka yango bazwa te baluka bamona nga bazwa te ye pa ye na style aye na elobeli ya bajamaïcain aye na suki ya bajamaïcain bandeko finalement mboka yango basangisaka kaka nyonso sangisa oyo ayaka na baindien na elateli ya baindien mabina baindien mpe aza kote oyo amemi bana basi na zamba mpo na barepétition bakoma lokola ye babinaka mpe tala eloko ya kitoko eloko esengo esalaka ye yamonaka yango pepele grave oyo makambo ebebisi relation ya ye na tata na ye makambo oyo tata boya me yasaleli makila na ye alobi oyo eza makila babengi yango passion malamu na vivre na mabina ke nasala eloko mosusu na vie oyo azosala alandi nde motema mpe bapassion na ye asaleli posa motema na ye oyo likambo bana basi balandaka bakomi kolanda mpenza ndenge azalaka bakomi kotriche balingi bakoma mpe kaka lokola ye voilà mokili ya bendien ekoti ntina mboka bato moindo
Afrique ekomi Inde. Ebuka pe bakote wana. Olekende chasse. Kutu mikolo yo chasse azomema ne nyama na ndako te. Ataiki akena nyama te, amona kaka ye. Ndenga moni boye, miso etondi, motema etondi. Atiki masolo chasse, kopa ngwe komi ya yete. Akomi na kopa kotelela mwana mwasi moko. Alela ye fort na ba style ya bendien. Alela ye na ba style ango. Ne lateli ne yembeli ne bineli. Abaluka ayoka nani azobeta miziki ya abeti siko refrain, abeti refrain na ye. Bango nyonso bakamwe. Nzoka ba epe ba betaka miziki yango bazali. Lisolo silite. Awa toze la 3e na 4e partie ya histoire. Ekozala likambo. Miziki na miziki miteme kutani. À suivre Bandeko Tolanda.